Loposo mwindo to bundela mabele. 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 Kele mato bundela mabele. Kele mato bundela ekodo. Kele mato bundela mabele. Kele mato Baindo totelema sengo pese soko masolo bandako na bino epai wana penza bozomi ebele ya kolanda émission éveil ya conscience émission éducatif émission kelama na likanisi moko ko lakisa moto moindo ye auti wapi ye akomi wapi pe ya zali ko kende wapi ne yango to salaka effort mokolo na mokolo ko kende ko luka bandeko nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ete ya kososolisaka etuluku to bandeko na bango bayindo bazoka libaku ya kolanda kabiso na manaka na biso bayindo totelema mokolo mwa lelo masolo na zali sur bomo ya moto moyindo na kati na mokili bisika nyoso avandi considération ezate pasi na pasi humiliation aussi bayindo bavandi na kati na felika na mabele ya bayindo o eza reconnu ya Afrique eza mabele ya bayindo moto ko uta Amérique moto ko uta Asie moto ko uta Amérique Océanie to pe Europe tala ndenge ba malmenaka bayindo na kati ya mabele na bango. Aussi OK na États-Unis d'Amérique tu koloba te ba pays démocrate mais la condition bayindo ba policier blanc ndenge ba bomaka bayindo donc eza kutulika mususu moto na moto esika azali mokolo na mokolo ko mituna pona nini moyindo akoyi ko subir humiliation bo bisika no so kendaka ba imposer ke balanga baninga bisika no so kendaka donc azana identité te okomona moto moyindo kaka yepe kaka moto soka ba komwe bande konyonso moto moyindo esika azali okomona kaka ye moto abetaka lisolo ke azana histoire te ba peuple nyonso to pe ba race nyonso bazali na ba histoire to lito yeba pona nini bongo lisolo ba pasteur ba betaka to sa ba descendant ya Cham yango malédiction wana koko na biso Cham amonaka mutakala ya papa Noé nde yango zo na daga biso ba descendant ba yindo to za histoire moko fabriquée pona kaka ya ko justifier pona pasi ya ba yindo ne na mokolo mwa lelo to kana kito songa sande kondombele botale na tina ete kosola pona pasi ya ba yindo moto soki ayebi pasi ne siki utite ozana difficulté ya koluka bolamu ya pasi wana bayindo ki wele kino lelo na bayindo bayebite pasi na bango uti wapi to kana kito songa ndeko ndomele botale na tina ete kosolola pona pasi ya bayindo ndeko ndomele botale ndete na biso mbote ndeko na ngai tambikoka mbote pe na bandeko yonso bajoi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo molelo ndeko ndombele oza moko pe bapandisa ngona kati ya mboka Kongo bozupe mwa libaku ya kotambola pe na bamboka mosusu motuna zozotu na binongo po tozwi confirmation epai bandeko balandaka biso na bamanaka na biso bayindo totelema o bazali libanda ya Kongo mingi ya bandeko baza na Angola ba Zimbabwe ba Tanzanie pe mingi baza na bamikili ya bapaya lakisa baza na Europe ba baza na bamérite na bayindo na biso babindeko tambi esika nyonso moto moyindo azali asa na identité te ba imposa ke identité ya baninga ndeko moko kuta ke plus grave ti musika ya bisinga bindeko tambi même na ba conférence ya ba conseil des Nations Unies soko ye ba langue nyonso ya ba peuple nyonso to pe ba race nyonso do bomaka kaka ya moto moyindo do bomaka te moto moyindo sika vandi moto vandi pembeni ya diamant couvre colbat azo ye bate ko sa elengo fo batu mususu ba ko lakisa ye to kelama poto sala eza destin na biso foto sa yela kaka bongo nzamba kelela biso bongo to logique bandeko na biso pasteur balobaka ke to sa ba descendant ya Cham o amonaka mutakala ya Noé yango to sa na libabe eza ya solo to eza na ba mabongisi o to eza na ba makambo ba yindo kino lelo bazo ignorer na yango to sa na ke ba yindo ba kozala na pasi mokolo na mokolo malobo epai na bino ndeko ndembele mutala ndeko na ngai tambi tango boze koloba na okima wana motema mais na profiter liboso ya matalatala nazongisa lisusu matondo na nesongi ya nzila fumukusu kia mbunzala mpanda na Angola mokobi misala ya 1921 po nafandaka lelo na ndako na mitunaka soko tata oyo ayate tala combien tolingaki na biso lelo tozala beba yauli babolole lokola etuluku ya bato ndenge baze ya kozingelama na inconscience liboso ya mokili oyo lobi alaki eleki touti koleka le 3 mai
nalandi etando ezaki mokolo na biso justement journée ya liberté ya presse mais que biso bayindo mokolo ya le 3 mai esengelaki eleka lokola ndenge elekelaki wana liberté ya presse o biso tokolobelao eze po biso tolingi tofingaka bakonzi na biso yango tokobenga liberté ya presse po biso toaka deja na liberté nga namona kondire bapanzisango bazali kosenga nde libertinage po ya kofinga badirigeant na biso esalemaka lelo soko fandi na etando il suffit olanda kaka chaîne moko oyo ligne éditoriale na bango ezali na ngambo mosusu okomona bakofinga président ezalaka nango normal mais na baye bazali na religion africaine date wana eza date ya bobanda ya pasi ya ebandeli ya pasi ya bayindo le 3 mai 1491 Rwanzinga Nkuu afukameli beskro oyo ya ba missionnaire catholique bayaka ba baptisier et pas iwapi tolongwaka acteur moyindo alongwa acteur ya mokili akoma observateur ya mokili et pas iwapi moyindo aperda langue nkota aperda maloba akoma baba et pas iwapi moyindo aperda vision akoma aveugle et pas iwapi moyindo akoma koka moyindo akoma inutile akoma to azala bongo mais nakozonga wana potango bolobeli pasi moyindo azala libanda azala wapi moyindo alobaka te mais bopesi exemple ya union africaine nao balobaka ta langue moko te ya Afrique na bosangani ya Afrique donc na masolo ya baafricain na masolo ya baafricain ya baindo culture na biso ezete même basujet de bâti kuna ezali basujet ya union européenne basujet importé imposé donc bakendaka koloba na bango te likambo ya bolamu ya Afrika na union africaine la preuve en est Rwanda azali na kati ya union africaine Uganda, Burundi, Cameroun, Kenya, mais bato wana bamboka wana yonso. Oya bombaka rebelle ya oyo. Oya bombaka groupes armés ya oyo. Oya donc bato ngo basangani balobi to sangani pona bomoko ya Afrika. Donc hypocrisie ça non. Hypocrisie. Pepo komona te sujet moko loba ba groupes armés ya ko attaquer République démocratique ya Congo et yonde konanga Rwanda yo moto bombaka bango ba utela ke pana yo te okomona base arrière ko attaquer Angola et fanda na République démocratique ya Congo mais to fandi na Union africaine base arrière ya attaquaka soko Cameroun afandeli soko nambo donc eze bokomona que moyindo wana azeko vivre nde suba malédiction et ça le lobo na Union européenne ça la raté et que moninga na kati ya Union européenne bomela moninga mais c'est clair de kotambi rebelle ninya ko attaquer France abata na Belgique rebelle ninya ko attaquer Allemagne abata na Suisse to attaquer Suisse abata na Allemagne te basé ko yeba basé peuple moko bakabwani kaka nde na mapango bamboka wana naze censé na linga kimezala et pas ya kulutu nanga naze censé ko linga kimezala pas aleki nangai biso yonso bauti koko moko ndenge bango basé ko raisonner pas la biso c'est contraire tout ko bungisa président ya Tchada wa Idriss Déby azé koloba na parmi ba discours na ye alobi baindo entre biso moto akotikala na ye ko zwa likanisa sala rébellion to groupes armés azete wana président Idriss Déby soko bato wana baye na COP te soko bato wana baye lokola ba parente mais ndeko tambi okobanda okenda kosoma mandoki wapi bango moto basalaka yango bango moto basalaka et puis yo soko bango balingi te yo kosomba mandoki na qualité ni oyebina no sika basombelaka mandoki yango okoyana ngo siko lingo sa la rébellion na moyen nini yongo pe bitu na ba minduki wana déplacement na yango esala bango ba parrain yo fanda bango pe bako proposer na site ko sa la rébellion baye bo signer ba clause ba mabele to ko banda ko kanga exploitation et biso yonde to banda yo sala état de besoin ya mandoki pour ndenge ravitaillement banda ko ya mais to ko sa la au moins compte bancaire moko et pas ina biso to ko zonga na motuna
tolingaki toloba moyindo aze peuple aze na elakeli comparable na moto aze na sida elakeli nauti koloba wa Rwanzinga nku afukamaka le 3 mai 1491 po adwa baptême nzoka nde soko tozongi na moyindo ya ebandeli balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité berceau de l'humanité l'Afrique première grande puissance mondiale qui dit première grande puissance ezena ba paramètre objectif oyo ba désignaka to ba confirmaka ke moto ya ze grande puissance c'est-à-dire économie na yo faut le ka mokili mobimba oui armée na yo fezala yambo ya mokili mobimba science na yo faut dominer mokili misala na yo il faut dominer ya mokili lokola États-Unis lelo biso pe soko balobaki Afrique ezalaki grande puissance na tango wana po économie elekaki ya mokili mobimba misala to science invention elekaki ya mokili mobimba politique biso totalisaka ezalaka référence ya mokili mobimba pour gouverner il faut copier constitution to et tamboleli ya biso bayindo yango toyaki grande puissance Afrique wana tango tolobeli invention tokelaka aja Pierre Taye aja Pierre Poli aja Meto évolution wana moyindo tozui mabele totumbi tosali milunga câble ba bracelet tolingaki tokatisa mai tosali bwato tozalaki na posa ko se communiquer tosalaki bato batangaka mokanda wana biblia bakoyoka ke tolandaka bana Israël tango nalobi tolandaka po Égypte ancienne et Égypte noire ya bayindo donc c'est Égypte zomona lelo te Égypte métissé yango te wana eyeya wana ba guerre à conquête. Donc histoire va mettre dans la Bible ndeko photo soso tsaka bandeko bazolanda biso histoire ya Biblia Égypte na Israël donc Égypte wana eza bayindo lokola ngana tata ndombele na bandeko bazolanda biso ngonga Égypte ancienne bayindo qui dit Égypte ezeto ezelo limité na frontière o le posopemba kataki na conférence de Berlin te Égypte wana ya tango wana ezalaki référence ya Afrique donc Afrique ezaki représenter l'Égypte Égypte à l'éloto ba Maghrébé ba fandi na te tolandaka bana Israël na nini na bashar wana Biblia wana bango bamonaka ngona mokanda wana batangaka soko toaki à mesure ya kolanda bato na bashar balobi ba pharaon bazai komela mai na bakupa no or ebotamaka or brute ya kana forme te donc toyebaki ko transformer qui dit so moto azai komela mai na coupe ya o bayebaki kosala ba chaînette ba perle bayebaki kosala oyo nyonso bazaki na ngoposa bayebaki ko ambome ba corps nalobaka déjà tant baza toyoki awa bauti kozongisa banzoto ya ba pharaon mais bato ba vivant avant Jésus-Christ donc 2000 ans avant Jésus-Christ mais ba sala formule nini banzoto na bango ezonga lelo o nzoto yezu epola bakutaki mikuwa na ye kuna na tombeau ya isoko ya Talpiot bato balanda documentaire bango moko basala le tombeau de Jésus oui les cas donc biso bayindo tozalaki bator ya mokili bana ya yambo oyo bayokanaki ya malonga na tata akeli likolo na se bayindo tango Rwanzinga nku andimi kozwa baptême ayambi bo nzambe importé nzambe moko abotaka na mwasi ya bato ya Joseph soko ndimeli kaka mwana wana botama na zemi soi-disant ya molimo mosato ndobengami mwana makambo ebebi eboti mbala moko esclavagisme traite négrière donc la baptême gare aussi tokaka mais Rwanzinga kwa zaki kozwa mbala moko patata keli likolo na se azeko kamba azalaki na politique to azalaki pe lokola moto moko na bonzambe kati na ye mais tango tolobi azeko zwa mbala moko epa ya tata keli likolo na se mais po kamba politique mala mofoza na bonzambe sa bonzambe ngaka kokokamba roi nzinga kuta motolobaka Rome Congo wana ba Cameroun inclus Sud Gabon inclus Angola RDC inclus Banclave de Kabila nyoso na kati ya Rwanda tozwi ba Rwanda Burundi ba Uganda na kati ya Royaume Congo moto moko azeko kamba ya donc ça lokola sous forme ya empire to lobela mais oui
azeko présider ba réunion bakambi ba gouverneur ya tango wana bazaki na babisika bazaki ko se communiquer ndenge ni soko réunion d'urgence ezali po ezalaka bazalaki ko benga na ndenge ni te avancement ya technologie baindo donc to tambolaka na mokili bo elongo bani po to waki batteur mais tango to yambika kanzambe moko importé ne cause ya makambo yonso oyo bandeli nango manaka ya mokolo mwalelo tolobaka lisusu te yango tosangi balambo tozasu na monoko te posa la considérer il faut le bas français wana na société ya bayindo na société ya bayindo ya lelo ya moyindo ya bungi ya moyindo yo tolobi aze kotambola na libaba komi lokwa moyindo azena sida moto azena sida mobali nyonso kokutana na ye mwasi nyonso kokutana na ye eta na ye ezala malamu kitoko lokola yo zena sida soko sangani na ye okotransmettre virus oyo zena virus wana ezali libabe lelo pa ya bayindo ata zeko akei na mabele ya bonheur bilakeli ya zena yango ekolakisa kuna ekolanda ye yango monaka na moyindo bazena Europe ba malheureux o bazena Amérique ba malheureux la pays les plus riches États-Unis d'Amérique ba malheureux ba pesi bango musique ba pesi bango drogue talandenge bakufa ba policier ya loposo pembe soko akangi akolakisa yo koze inutile comparable na likaku soko babomi likaku na zamba koloba nini ndenge babomaka bayindo sans valeur ba dirigeant na biso lokwaka ba dirigeant ya bayindo basé sans valeur bolande image moko Mobutu na azanga kiti président de son état président d'Israël à l'époque na réunion ya monene ya ndengo wana Mobutu azangi kiti ezalaki improvis te nko humiliation basilisa yo balongola yo molato na miso ya bato balakisa oke soko bisika moko bakomona yo président bako considérer o CCC ko kukungwendo waza banga biso pa na biso ze lokote inutile mais que bango pe bako ko ye pa na biso na palais du peuple mais tala soko ancien ministre moko belge auti ko ya soko ancien premier ministre belge ba matise le soko na ba pano soko banini te bilili ya mobe bandeko bazomona ba pano bazomona ndeko tambi ba mema bato te na mokili na yoka ki bolobia wapo chama monaka soko bolumbu kasi wana ba argument ozoka pa ba sali ya nzambe mais bokomona que la souffrance oza na yango ne ba pesa ka biso keza toza ba descendre ya cham oyo amonaka mutakala ya koko Noé ndeko ndombele ndeko tambi biloko mosusu yango tolobaka bato ba approcher na ino ne songi la fumu ko soki amuzana mpanda na ngola bolongola na ino emoneli bolongola na ino lolendo ya mosuni c'est-à-dire papa ngo akokani na nga ndenge nini naleki na molai naleki na pembe naleki na mbongo naleki na mituka te valeur tina ya moto ezete biaze na yango mais tina ya moto eze oyo azali nesonga nzila baye kokoba misala ya 1921 misala ya 1921 ezalaki nini koluka lisiko ya bato koluka bonsomi ya bato na molimo oyo kobota bonsomi ya mosuni na politique oyo boya kobota bonsomi ya science na bokeni misala pona nini tolobi ndenge wana bandeko ya église kimbangisto balobaka pasi Yesu amonaka soko lisumu o babomela Yesu biso moto tozeye kofuta oui dernièrement appelle la leki papa Diangenda na archive bandeko église c'est regrettable bato baboma Jésus ba romain bato baboma soko Emmanuel bazapetile ba romain mais bango nde baye kokumba su lisolo ngo ya Jésus pana biso bayindo omoni biloko mosusu eze mawa tolobaka balongolaki moyindo cerveau ba remplacer yango soko na ba papier yango moyindo akanisaka te basusu balobaki touti na Esau baponaka kaka esika libabe bimeli po ba attribuer yo moyindo Esau atekaka bokonzi likolo ya leki soko likolo ya bilei ndeko tambi histoire ya Biblia banda Genèse commenter na Apocalypse kanga lisola moyindo zete possède
soko bolibisi sham abotama moyindo tata na yena mama na ya bayindo banani oh donc on a bien moyindo faut ba boti na tata na mama na faut bazala moyindo po métissage ya liboso e botami Abraham na Agar moyindo na loposo pembe bakoki ko reproduire moyindo te malgré couleur moko ezalaki wana ya boyindo bakoki ko reproduire moyindo pur te Abraham na Agar ndeko na yo a mwasi Agar na Abraham ya utaki epai na bango loposo pembe baboti métissage Ismaël o balukeli yango nzambe mobimba koya ya ala nayoki kolela nayoki kolela na bino baba ndiango nano tata kelili kolona se ayoki kolela na bino wana tango balobi bakomi na désert mama lobi na mwana kenda yo kufa nga pena kufa mopanzi mena komona te ko kufa na yo le très haut ayoki kolela na yo mengai na kosala na mwana wana nkoko ya bankoko présence ya Allah ningi kaka métissage ezali kobota mambala moko balukeli yango ange superviseur nzambe ya kobatela loposo wana po babandi tango na bango mosusu bongo yesoko chame wana tata na ye ya moyindo to mama na ye ya moyindo banani te ezali biloko oyo bayaki nango juste po balalisa moyindo po ba désorienter moyindo face ya nzambe na ye yango moyindo lelo akoma désorienté inutile moyindo malheureux nyonso moyindo asalaka ekolakisaka ze peuple maudit te recommandation divine yali tozonga na esika tobungela vutuka vanampambu vidila tobungaka wapi yambo tozonga yambo wanzinga kwazwa batem nzambe yambo bolimbisi toyeba nzambe importé yambo toyeba nzambe ya biblia wane sika tozalaka bato tosali mbeli tosali Congo oyo ezalaki mabele bobongoli mabele batumbi tosalaki yonso biye tozali na yango posa lelo bayindo bakei na betelo ya bapaya ba niveau de tide kutu na ebite na koma koyoka banini mosusu oki o doctorant oki o ose kotuna me wana su nini o biloko bamindele basali mikolo soko ze kolanda etando ze koyoka ba français moko nde balambi yango kaka na 12h15 baoli yango na 12h16 français ya moto likwa mesa baze koloba me basali na yango nini ata bouton peuple wana pays le plus riche du monde continent le plus riche du monde batindelaka bango mikadi ya tombola continent le plus riche du monde batindelaka bango bisuka ya dendon batindelaka bango makoso ranso nyonso oyo zali na Afrique soko kei na bamboka na bango c'est inutile nalobi ran nyonso tonti ko pese exemple ya président Mobutu azangaka kiti tala ran na ya zalaki biso tozé komona Mobutu plus que nzambe nanya koyemba te nanya kobina te mais kuna balakisi oze inutile lokote mokolo pe balungaki bakomaki na suka balobi to effacer ye facilement ba effacer ye ozala pour bango soko ba décider sima ya kosala na yo ba effacer yo ba ko effacer ozala contre bango soko ba décider ba effacer yo ba ko effacer ba yini Idriss président Idriss Déby kimeza lesika sali alobi yango France nde militaire de mon état nalobaki nako se représenter lisusu te na kiti ya bonga pona monaki na umelaki France moto baye balobi na ngai na revoir na bandela na sala révision en constitution maladone surprise kaka bango ba français bango moto bandi ko finga ngai na s'éterniser na pouvoir donc ba des autres nyonso yo et ça penza préparé na libanda ndere osala manakati ya Felika ndekondombelo bande koboko ba ko réagir doza to yamine ndekondombelo botale na miso ba inde totelema ba numéro eza affiché ba metuna nyonso ko komito kotuna ndekondombelo botale na bino ba yebo zuli ba ko la nation ngonga wo bozali libanda na kati ya RDC bo réagir na ba numéro eza affiché ko landela sujet na biso mokolo mwa lelo pona pasi ya bayindo ndekondombelo te ozolo ba onto ba nini pasi oyo makambo nyonso za nini élaboré na libanda ne exécution na ngoyo ba ko exécuter na kati ya Felika to pe na mboka Congo ndeko tambi yonso ezeko tambusa Felika lelo
système éducatif, système religieux, système politique, yo se lambemi libanda. Ba yei na yango ko imposer. Ba yei na yango ko imposer. Même ba guerre eze ko engager lelo bamboka ya Afrika. Ba groupes armés, ba rébellion, mais ba mikolo leki to dénoncer yango na manaka na bino. Ba mouvement ya Boko Haram, ba kuta bango na ba char ya sika ya ba français. Oyo ba armée légale au France a soutenu naka. Donc armée légale, France a soutenir armée wana. Armée zena mandoki wana te. Mais rebelle, oyo za ko bundisa soi-disant armée légale oyo soutenue par la France. Azana mandoki wana. Quelle confusion. Quelle contradiction. France na Mali, source à désordre. France na Soudan, source à désordre. France na Tchad, France na Centrafrique. Tant que vous avez France, azeko bimamotu, mais impérialiste yo sonasim. Bande konaï yo sonasim. Pona nini? Nzambe na bango alingi biso maboko. Nzambe na bango alingi biso monoko. Nzambe na bango alingi biso maboko makolo. Tozé faible, sans décision. Yango bato bazeko nyokwama. Yango moinda ze inutile. Azeko raisonner na Genèse et Apocalypse. Nzambe moka botana moto. Mais libota ya mari faut bazala ba privilégié na mokili. So ba na RDC faut baloba minéraux yo so bazena ngo posa bajo. Po bango ne ba semeki ya Nzambe. Nzambe botana ndeko na bango mwasi, goli goso na bango. Mais tala niveau to longola nano na Nzambe bango kibonzambe. Nzambe moko ya vision limitée. Oya lukaka dana Eve na jardin de dans mona bango ta komi ko belela bakimi ba batamiye. Et ça Nzambe to lisolo ne se lokuta. Mais tango to lobi bato basé ko raisonner na Genèse et Apocalypse. Mais mondela lambi sentiment na ye lokuta na ye moko aye ko kotisa yo nation. Ate ko mo Nzambe na kati. Bankoko bayebaka e bandeli na biso. Toti na koko nzala mpanda na koko kitele kinambo. Baindo nde bazalisi baindo banso. Mabele na biso Afrika. Tata kelili kona sa pesa ka biso identité. Yango bozende ko tambi. Yango tozeba ndeko ndombele botali. Yango tozeba tata futi na mayunga. Ba Patrick ite. Te ba Patrick ite. Wana toyeba kite. Mais to komi ko mais lelo soko na sombi imbwa. Ngane na kupesa imbwa kombote. Oui, logique ça bon on fait yo. Bouba Élysée, Milou, Obama, Sokonani, ngane la pesa. Ngane la pesa. Tango moinda komi ko pesa, molimbisi mondela komi ko pesa moindo kombo. Ozena ni pana yi. Oze imbwa. Mais balakisa biso na film ya Racine, kuntakite. Mondela katie lokolo. Pandi makombo ya Tobi. Donc comment c'est une influence? Mais oui, bah yebi. Tango lobi prénom. Ezelo que zeko ya avant non, mais mon limo mobimba batili yo liboso. Ba kati yo relation pour ba kombo eze bantina. Ba kombo eze bantina. Bana mingi yambo babotama, baboti na bango bazwaka bandoto. Mwana oyo bopesa ye kombo Kingandi. Bopesa ye kombo Kaluzeiko. Bopesa ye kombo Vuvu. Bopesa ye kombo Kingandi. Natina moko Songolo. Po ye kosala mosala ya koko na bino Vuvu ya lekaka. Po ye kosala mosala ya koko na bino mafuta. Aye kosala mosala ya koko na bino mbala salaka ezen bantina. Tango ye bapesi yo kombo Jefferson. Bapesi yo kombo Blaise. Cédric. Ose ki tifa toni. Pour bapesi yo kombo Blaise. Ntina na yango nini. Cédric. Ntina ya Cédric nini. Elakisi nini. Donc bandombele na batambe pa mindele ba kombo na ki. Tena même ba lukate. Mondela sala ka dictionnaire ya ba kombo ti. Pour nini to se retrouver kuna te. Na dictionnaire de nom o mo lo poso pemba sala. Mais au komona ba arabe basé na identité na bango ba arabe. Au mona ba asiatique basé na ba identité na bango sauf yo moyindo. Olobaki yango na mutu. Yo moyindo motolo ba bankota ya bato. Moyindo aliaka matembele synonyme ya pauvreté.
soit comme motambo il faut aller à mayonnaise, il faut aller à pizza, il faut aller à hamburger, plein changer. Mais chinois, il y a riche, na identité reliée à Nambandi. Malgré que ça la rappelle baluto parce que vous avez calé le belé en Afrique. Même en Europe, les chinois battent que la européen baluto. Na bambeli, na ba fourchette, te ba oli à Nambandi. Pendant honorer culture, allez Nambandi. Mais yo moindo. Yo moindo. Maman est mon colo. Bimvindi na makolo. Otali misuni kwa Michelin na ba pandia o sali. Mais pour ba ami la qui s'agit évolué, ami touti coupé soko pantacourt na body maman ya moindo ya mokolo. Wana bato quartier babi emero akakiti va voyager kenda. Mutaka ta kwa mindele. Ele kaka na Felika. Bon moto ezate. Bon moto elite motaze ko ebate pourquoi vivaka. Moi je pense que oyo bolobeli eze ba effet tolobakate toze victime ya ba tuerie ba ko sala ba poison na bango na bankisi lelo vaccin kuna baze ko boye même Macron sali déclaration officielle vaccin on est ya et pas ya bayindo ingeta toze biloko soko toko sala mouvement oyo te ne songanzila ba ye ko tangisa na mokili to zonga na esika to bungela po to retrouver ba valeur to retrouver ma pamboli to ko zala kaka bisalelo ya mokili to ko zala kaka bisalelo ya mokili wana ezala ki maloba ya Tata Ndombele botale ba téléspectateurs na ngongo pene bozo mebele ba déclare bio Tata Ndombele azotalisa kolanda président Idriss Déby président Obiso Sowebi qui a confiance à français. Or makambo nyonso ba nego sala na Tchad malgré France na niveau ya RFI bazo telemelengo ba homo to ba na ko appuyer te ko commander ba makambo na nyonso ti ba des autres ndenge botamina lelo ti nenga kina kotika biso molimo na ye et puis manaki mesika zali na ndenge pe mwana azui bo kibokonzi des autres ali ko continuer. Comment fait-il tout ça na Union africaine Rwanda bombelela ka Congolais abombela nini Congo bangunia Congo bombelela ka Rwanda bangunia Tanzania bombelela ka Uganda bangunia est-ce que wana beneza union ça hypocrisie ba téléspectateurs bomeka pena ko réagir to quand c'est qu'on a face au fond de condominer sur quoi tango oyo ya kotalisa biso sikotanga bi ono sinotangeza befe cause o esali pe apesa ba piste de solution nini ndoko sala po titoko wasusu ko zonga lisusu na libungi te o tozala kinengo boko ba ko réagir na ba numéro eza affiché de kondombele botala kozala ki clair olobi nyonso ndeko tango tangina o bilo mo bobakisi awawa eza ba effet pe moto nyonso ba ndeko nyonso bazona na biso ba sosoli ke to vivaka ba makambo humiliation bayino basala ka effort baboma ba culture na bango papa boti mwana osala effort so imona lobi lingala papa fa betaye mwana lobi ki Congo papa fa betaye lobi tinu papa fa betaye faut le ba français pour papa encourager faut le ba anglais moyino yemo kumda akomi à la base pour boma lisusu ki bomoto na ye olobi eza ba effet so cause eza nini o ememi be fe wana pe siko to kosala nini po to ko kolongwa sikoyo na kati ya libulu ya busoba o biso ba yindo to koti soso c'est tout le monde ko bazoli bako ko na biso na ngoma o malo bomboka na ndeko tambi matondo tango boze ko loba nazongi suna mateya ne songenzi la fumu ko soki amsala mpana sur fumu kimbangu na centenaire recommandation fumu kimbangu apesi balukela ye bana na ye bayindo perdi balukela ye bana na ye omoni tata zeko beta mwana fimbo kwa lobi lingala il faut le français et bongwana tata beta mwana na fimbo pour yebi 4 génération ya banko côté chaque tongo baboti babanda ko tuna bana na bango tata botanga komone nani koko na bino komone nani bongo mama botaka koko na bino koko ya botaka koko na biso baba nana ino wana sachez-le sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas zeko lo babongo curé belge Jean-Marie Vanel Fumu Kimbangu nani Fumu Kimbangu lelo état d'esprit na mokila molimo bango référence bango ndenzila omoni lelo bato bazeko ko boya et dérange ka bato tant mosunde kondombele na plateau na tangi ne songanzila ta 15 fois
Oui, na subi ba reproche wana mingi ndeko ndumbele akoki kolinga kokende koyandola te sans kiatanga kombo efu mukusu. Lelo bopesa ngai ntango bandeko balandi. Tosalaka jalelo te. Tosalaka jalelo te. Tango tokotangaka nesongi nzina fumukusu kia muzala mpanda na ngola tobakisaka mokobi misala ya 1921. C'est-à-dire itinéraire distance est tellement et loko na zeko linga kolakisa bino liboso eze mosika nakoki koloba te omoni tuto wana zeko kenda tika sangulu te vision kosuka na telemi liboso ya bato na zeko lakisa bango fumuki mbangu basé tellement mosika vision kosuka il faut référence ya kati ya zala oya zeko sala pont yango tolobi nesongi nzila fumukuzu ke muzana mpanda na ngola po bamona nano bango sima bapusani na vision kuna donc toze kotia ba référence tango baindo babungi ezalaka nyongo il faut tofuta nyongo wana ya 430 ans mais pour nini bokomona ke bayaki pavita bayena katikati 215 ans yaki pavita yi te soko balobi tokenda kaka bongo uti esika ya bofuti nyongo bato bakobunga mingi batie point de repère na kati wana référence oya simbi botata mokeli asimbi lisusu moto mais toze kokoba na nyongo 215 ans après fumuki mbango aye eza bilembo lolenge moko na nesongi nzila toze koyebisa bato ndenge boze kokende soko bomoni kaka place moko nzete moko ya baobe bota ya monene botala na gauche wana bokomona entrée ezali wana ndenge tolakiselaka bato fumuki mbango totangaka nesongi nzila référence oya yei mais d'abord bofumuki mbango yango biso okutaki déjà Simon Kimbangu motinda mi ya Yesu te kombo Simon na terre écoute limo hein limo bato mosusu balobaka mingi kikongo baza koloba papa Simon Kimbangu bakanisi balobi Simon wana na kikongo nzoka ba déformer ka Simon mais po bato babenga mvuluzi po bato babenga mfumu po bato ba comprendre que sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas et sengela kini ne songenzi la batele manatere po moto la te figi en Fumu Kimbangu atia na ndako apesa botosi lokumu ezomona na bana basi basofuka melengo mais tolobi bino bolobi bana basi falalo bana mondele afuka mela photo tozomona oyo oh mais comment te esengelaki mokobi misala pona nini baye kokoba po misala ya 1921 komaka te yango bango moko Fumuki Mbangu balakaka na kotindela bino motangisi nga moko na kozala na kati ya motangisi wana instructeur long ya koya bongo lelo soko tolingi to yeba bo Fumuki Mbangu meto kokenda wapi poto lekile pa elongi e pa ya longi wana motangisi wana po bango baye kokoba misala baye kokoba misala donc bango nde bayebi misala yango bango nde bayebi enseignement yango bomonaka toyembi ne songenzila na plateau basali révélation ya kolobaka na 1921 na bana ya Fumuki Mbangu bazalaki représentation ya trois pouvoirs bakangaka papa Diangenda na papa Kisolokele bango nde bakendaka na colonie scolaire na bon papa Dialungana na mama Mwilu nde batikalaka na Nkamba donc ba gardien ya temple gardien lelo séparation ya église kimbangiste papa Diangenda bana ya papa Diangenda na bana ya papa Kisolokele bango wana bazeli na monkoto babimi kamba kamba tikali lisusu na bana oyo wana kaka ya motatikalaka na tango wana na 1921 papa Dialungana nesongenzila balobi eze spirituel lokola basuki wana nanya ko évoluer mokobi misala ya 1921 basuki wana donc tina lelo na bandeko baza même l'église qui mangise ba comprendre te pona nini bana papa Dialungana ba tikala ba héritier ya temple ya kamba bana papa Kisolokele na Diangenda ba bimi banda ya kamba te bayoka ki ngopeka kapa nesongenzila bango pe sika ba koyi komona oh mais oui logique to logique ndenge salamaki na 1921 père recommandé bango boluka bufanda sika moto ndenge wana atasoko bango bakomi pe na likanisi ya kufanda mais faut pas que nesoko luka kaka initiateur te instructeur
eloko wana euteke pa ina bino soko tofandi tokokendela ndenge nini yango toyingaka tolakisa bato nesongi ya nzela te lokola moto tozali kokumisa lokola porte parole te mais te oyo ezali kati na bango soko epai na bango balobaka yesu alingaka bayembela ete nesongi ya nzela alingaka bayembela ete bato bacomprendre nde mission oyo aya nango na mokili mosala oyo bayei kosala bango nde kuna bayebisa bango yesu alingaka bayembela ye kuna bango bayemba mais epai na biso nesonga nzela balobi mosalo na ye nango mpo na bino nsiku miansemono anza notice oyo tobungisa yango bango baye kozongisa tata mokeli apesaka biso badiama apesaka nde mayele pa mundele koma yo eloko ozali nango te okoyeba esaleli nango ndenge te école ya intelligence mpe ya sagesse ezalaka kaka na afrique bamathématicien baphilosophe baphysicien okomona ke bato nyonso mpe basalaka spiritualité à l'époque batangaka epai ya bayini ndeko nombele po torelanse bino na parmi kaka bamalobolobi tozalaka na plateau nga na bino na ndeko molopwe toyema mokonzi ya bango nzambe esalanga fo tozala pena toloba pena vérité avril le 13 avril 2020 corona bayindo nyonso bayebeka corona eza maladi oyo pena fo tomikebela na yango ezoboma mais tomona badéclaration mokonzi ya bango nzaloba bango na nakoloba ndenge nini na badonné spirituel oyo aza na yango tata mokeli nzambe ya bakoko balakisi ye ke corona awa na Congo to pe na Afrique eza te mais lelo congolais nyonso esika atelemi aza conscient ke na bakonzi ya biso mo balobaka ndenge Europe azobetamela na makambo etali corona Afrique eza bongo tolingaki kaka torelanse bino ndeko ndobele bozongisa biso na kati ya cause oyo esalika biso tokoti na pasi mpe bopesa biso piste ya solution tokoki kobima na kati ya eloko yango nazalaki koloba cause kozonga na bavrai valeur na bavaleur ancestrale kozonga na se ya lotoma mais fubuki mbango bateyaki nini yaki bavita na 1706 atei nini tozonga na esika tobungela mwana azali konyokwama mpo kaka boyaki ake kobokwama na ndako ya mbanda soko bango balei ngulu babwakeli ye makoso soko bango balei dendo babwakeli ye bisuka soko bango balati babwakeli ye na molato mpona kolakisa ye mpenza kozali inutile bapesi ye na souvete mamukadi ya tombola me yango wana moyindo te tozonga na ndako na biso tata akeli likolo nasakaniselaka biso bayindo na kotindela biso fumuki mbango asali makamu isi mpo bango balobaki kuna yesu wana asekwisaka ebembe asekwisaka ebembe lazare po azali semeki na ye bo nga na kosekwisa bibembe wana fumuki mbango te bibembe yesu asekwisa bibembe mibale mwana leki na bango ya quartier na semeki na ye lazare selo mokanda na bango bato mibale abaluki na nsima balabala wana asekwisi leki moko jeune fille moko aki kofanda wana mayebisi bango bobetela bato liso te po ezali ngambo kosekwisa moto eza kopesa ye koredone ye moitié ya énergie spirituelle abangaki bayele baka ebele ete abangaki aki na moto mingi te abangaki asekwisi soko na beau-frère na ye lazare mais fumuki mbango na bibembe eza kobimisa mai ya couleur ya mai ya pondu na nzolo baretrouve bomoi cause tokoki kobokwa makaka be na ndako ya mbanda soko tozongi na ndako na biso tobeleli milimo na biso tondimi bavaleur na biso identité na biso bapesaka biso eleli na biso bayindo bapesaka biso elobeli na biso bapesaka biso bankota na biso bapesaka biso façon na biso ya kosambela moto asambelaka ndenge nini moto abandi yo lobaka yo oze jofa soko missile oze jofa soko DJ Arafat oze soko jofa nani bato yonso wana moto azali koyoka nano nkota na yo azete bato wana nde bazali kochosifie yo nalingi nabunda na netambi nakei kosenga lisusu tata boti netambi tata pesanga machete na kata tambi o motu po azali kobundisanga me tata ngufu azala zoba
soka pesinga machette saka kopesanga machette ya plastique ayebisi netambi yo zo machette ya bien po ya eko senga zena posa boma yo yango biloko zeko leke pai na biso baze ko piller biso baze ko boma baindo na ba poison na ba kisi superhumain to keli so to fukami to ebisi yawe apesa biso kokasi bato wana batika ko boma biso contradictoire ndenge na we yawe sala na kasi ndenge ngo yawe sala ka benite bato bakufa katongo midi poko yawe sala na ndenge na yo ndenge yango ba massacre ba tuerie na Afrique mobimba yawe sala na ndenge na ye ndenge yango makoso na dendo na mikadi ya tombola ndenge yawe sala ka est-ce que bato bazeko kompoto balobaka yawe sala na ndenge na yo yawe wana na Israël na tango wana tindi bana Israël depuis les Égyptiens ba piller ba yiba bakenda kutala na dictionnaire mot depuis bongo na ndenge na ye ya wasalaka ezalaka ndenge ni ndenge moyibi kaka te donc ya waza nzambe ba yindo te na ndenge ndeko ndombela solo belela ya waza nzambe ba yindo te ba yindo pe bazana nzambe na bango mais na buisson ardente tango balobi Moïse akei pa beau père na Jétro na nzete peli moto ngai nzambe ya bankoko na yo na yoki kolela ya bana na ngai na mabele ya bapaya wana Yahweh bakoloba nani le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham. Atangite, Dieu de Mambweni, Dieu de Kipavita, Dieu de Fumukimbango, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Descendants Soya Salagana Bango Alliance. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Na yoki kolela ya bana na ngai na mabele ya bapaya. Bapaya wana banani ngai na yo moyindo. L'Égyptien auto kangaki bana Israël. Donc Yahweh en Afrique aza mopaya. Aza mopaya. Yango abundaki aske abimisa bana na ye akenda na bango na mabele ala kaka bango. Terre promise oya susana bango alliance. Mfufu bana wana baliaki na Égypte baze kolia na ndako mbanda. Malgré ba melaki ba miliki bango bakana bangombe te bakutaki miliki ya ngombe awa na Afrique. Terre bénie. Ye yawa monaki ke basé na mabele ya bapa esengi babima. Boni Yahweh wana oya tindaki ba dépouiller ba égyptien. Mawate. Lelo yoloba Yahweh sala na lolenge na yo. Kasi tanga sali na lolenge na ye. Nkufati. Moyibite. Bakokisaka ni. O babandaka principe ya pesaka bango kaka na tango ya Bangkok. Dépouiller. Telelo basalaka. Yango yebi na ba diviser premier régner na ba des impérialistes. Ça de l'impérialisme wana bazui kaka principe oyo Yahweh pesaka na bome spirituel ba pesaka na bome politique. Yo homme politique yeba ke biso Yahweh tinda to dépouiller ba africain. Yo sigawa lukela yango mécanisme homme politique ya dépouillement ya Afrique et zeba guerre. Esa li baguerre bande kozo sala passe na motema bazo sinele so mal toujours chité pensa na soke émission na biso beaucoup ba ko réagir na ba numéro affichés ndiko ndomele botale ba sujet boye ko ça n'a jamais émission ka moko po ba makamboze belé pour exploiter to promettre ba téléspectateurs na ba prochaine émission to ko exploiter malé ba ne ko ba comprendre qui est Yahweh qui est Fumukimbangu qui est pour nous lo bien moi ba to mission bozo comprendre Fumukimbangu aza nani Yesu aza nani Yahweh aza nani ba argument bo pesi faut que nango série par série be mission ya thème oyoyo ya cause ya passe ya baindo eza pena thème moko esengeli to ele kaka ya émission bala moko bo il faut et soit série penza ya émission nini oyo ndeko ntombele tuna kite ndakisa na kati ya émission bala ina kanisa ko tuna ndeko tambia tuna meto commune sika ya ngote oboko ko talisa bandeko pe bandeko bele bazo senga ka biso numéro na numéro téléphone na soka émission bobo pesa pena numéro na bino nzela singa oyo ba miso bolinga bakoba masolo ya mboto yemba bino na émission na nzela singa malobe pa na bino matondo ndeko tambi to yaka biso na mituna te mituna to kutela kangwe pa na bino donc to yaki na biso na makanisité o batu na biso loko te o bino bobongisaka biso to akabe na miyano ya kopese po to uti na école ya nesongianzi na fumukusu ke muzana mpanda na ngola mena bandeko balandi biso po na mbala yambo sovre ze ko tungisa bomesani koyeba Yahweh bomesani koyeba Jésus bomesani koyeba Allah bomesani koyeba Mahomet pour moi deux religions ezeko ko sala moi colonisation makasi epai na biso yango wana mais boyeba que bozalaka bana ya mbanda na ndako ya mbanda ya motema mabe
na bongisi yango na ndako ya mbanda motema mabe yango balatisaka baindo basufa toma ya tombola yango batindelaka baindo ba maladie ba virus soko to aki tata moko mondela ko sala virus te na Belgique akenda ko meka na France akosala mandoki te na France ameka na Allemagne po ayebi ezema pango ya bandeko na bango bayaka ko meka yango pai na moyindo po nini po yondo ze inutile mwana ya mbanda mabe yonso ze réservé pai na yo mais totala ndenge to ze ko sambela ti totala ndenge to ze ko sambela tongo midi pe pourquoi ba marathon de prière 40 jours ya ba veiller mais fruit si mana yango naze ko songele loko na baki on manaka eleki balobi moto ya ko sambela akozala mo déficité soko mo déficité mais mo déficit akozala mokila te kasi motu sika totala baindo oyo balesaka bisuka ya dendo ase vraiment mutu ase maître te na mabele na ayebi ko se décider te moindo ase inutile pétrole na biso ya mwanda eze ya biso te tolo bakutu eloko te bakolo pétrole badui ba jeune ya kitoko ya kindofula bakengelaka ba pompe cheval bazui ba jeune basali nini baluki soko groupe électrogène batina mwanda village epelisa moinda poboloba bakotsela biso courante basalela biso ba boîte de nuit pétrole oyo bango bazeye kozwa ba interdire biso toko eko raffiner pétrole te bango bakenda ba raffiner po ba kotekela biso fuel à part goudron à part kérosène à part mazout à part et sans donc eloko na yo badui sans permission soko na mungwa na café yango to profiter pour interpeller na ba chauffeur coutumier boze ba gardien ya coutume ya ko batela boindo mais boze ba nteki toto te boze ba teki mabele te boko teka mabele na café na mungwa yo ba pesi yo mwa motuka oyo kuna basala soko depuis 88 po yo tapage bato ya mboka te ba ponaki bino wana pona ko batela mabele na silisa etenyo c'est très très important po boko monake na ba contrat oyo ba société wana ya miyibi basinyaka na bamboka balekelaka par ba chef coutumier lokola bakitisa bango pouvoir bako benga oyo sika ya administrateur à territoire akoma mokonzi oh bato yoso déjà batangi na etelo wana basala kaka mosala ya ko faciliter ba donc tolobi bolamu ya baindo ezena bonzambe importé te ezena système éducatif importé te ezena d'abord so déjà bozena na système éducatif importé boko kela misala te yango boze komona totanga kapona kokenda koluka mosala ya kosala ezepe sije mobimba otokolobela mokolo mosusu nzoka nde na bayeba zena bonzambe bayo bakambemi na bonzambe na bango bakotanga po bakela misalo ekolongola bango na mpasi bakomisaela bankisi bakomisaela yonso biso na ba médecin na biso bayebi ke loposo pembe batinda kankisi epola mais bango basaleli yango kaka ordonnance mawa numéro de téléphone de Gondobele botale na mwana mvanga na bandeko balingi bazwa biso ba contacter biso na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07. Maintenant bien amis nos téléspectateurs, il y a émission baïndo to télémaka kaningi to lobaka na bandeli annonce na émission que émission et que la mona likanisi ya kopesa moto moindo bososo likola accès a outil pa comme pe azo kende wapi. Bolandi awa wa sujet mokolo molelo pona pasi ya bayindo pasi outil wapi bayindo pasi outil les sika bake batiki qui tire na bango balandi ya mapaya. Quand c'est ça sujet moko molai kaka na émission moko te ndenge porter maman à 100% bososo le pas na bino. La prochaine émission te promettre bino ba série ba émission ko sala ma CG oyo. Faut pas expliquer biso fumo kimbangu Yahweh Yesu. Pona nini kwanzinga nkuru ya ndimaki kozwa baptême. Pe pona nini esenga kaka yazwa baptême nyoso wana to kusolola yango na émission ya libuya. Kasi ndeko tikela biso mituna na la prochaine émission to remande ko ndobele potele to tuna na plus de ça 43 82 319 22 25 plus de ça 43 82 319 22 25 numéro ya WhatsApp. Ton na Facebook tambiko kato to remande ko ndobele potale to kotuna bango tata mama meka ko la musa makanisi na biso Afrique sala kamando kité na sana ba guerre ko leka ba moko esika bendo ke sala baka
Union africaine de kondomele botel eloko alobi Union africaine. Rwanda bombelaka Congo Bangunia. Uganda bombelaka Rwanda Bangunia. Mais bayaka na Union africaine. Et c'est Europe, Belgique, Allemagne, bako sala eloko a bongo, France, bako sala eloko a bongo na Suisse. Pour ça hypocrisie ça bena Union est solo. Et quand dobele botel la plus grave alobi que tanga yaka chaque fois émission tanga ka kombo ya mokonzi ya bango za bien na tina. Tala lelo biso nyonso que c'est kana foto pesa mokonzi ya bango za longona. Fumu kimbango bane ko benga mbota kimbango. Simoni kimbango. Motinda mi ya Yesu. Le autre monde na bilenge basi bila so tambola lati fumu kimbango. Ba miso so benge vuluze. Bilenge moi sina photo boso mona oyo yo mundela fuka meli. Eza bien fort tombe de sele lokama lamu foko beta maboko. Le fumu kimbango zui esika na ye muta komi na difficulté. Alors ba fumu kimbango sa motinda mi ya Yesu. Et sa grâce et tomba oyo mokonzi ya bangunza fumu kusuki onzala pana na ngola mundaki. Kimi nzambe sa na bino nzela ya cadrage to saki na ndeko na biso futila mayunga o songa ki biso pona bilili. La réalisation de Zaki Nandebo Nabiso 9 lumières au son abiso pour tes missions comme la camion n'était ni wana banda ko pa bozwami pe inviter mon kolomole lo Zaki Ndeko Ndombele botale o mon kolona mon kolona ko bana bango pour ça la émission na tina kola musabino makanisa bandeko na biso ba yino bozo ka libako ko landa biso soko sepela ki na émission pe salongonia na religion africaine pe na mon konzi bangunzo bozo sala rappel fort émission oyo e ko sala la bombo na présentation Zaki Ngai Ndeko Nabino tambi koka Kimi Nzambe ezala na bino tokutani na poso oyo ezali ko. Loposo mwindo tokundela mabele. Loposo mwindo tokundela mabele. Loposo mwindo tokundela mabele. Loposo mwindo tokundela mabele.